La Chine, bana membre, ba mama autorité. Bosa la tension. Boyo kali susu. Maladi msu ebimi pona bana. Tozoye bate soki eza mokili eza ya kokufa, mokili elingi kufa, elingi boma bato nyonso, tozoye bate. Na miniti oyo ba mama boke bana bana. Maladi virus msu ebimi pona bana. Et comme lisusu nazo comprendre lisusu te eske ezali makambo ya politiki, eske eza kaka maladi ya solo, eske eza kaka virus ya solo, tozoyeba lisusu te, toleka wapi, tosuka wapi. Siko bazolinga bana bazonga ekole, balobi siko na miniti o maladi mususu ebimi, virus ezoboma bana a partir ya 4 ans ti ba 15 ans, ba 16 ans, ba 17 ans. To sala ndenge nini. Eloko nini ezoleka tozoyeba te. Eloko nini yango ezoleka na kati ya monde oyo, monde ekomi siko keba, ekomi siko tolobelani, tosala nini, tobima wapi, tozonga na bamboka, tovanda ka na Europe, tozoyeba te. Na Europe pe basi bayokani na ba pays africain. Est-ce que za maladi ka ya eyeka yango moko na mupepe anzambe to bango mo batu ba créer maladi wana tozoyeba lisusu te, to tia lisapi wapi, to tia likolo wapi, to tia lisu wapi, to tia munoko wapi, tozoyeba te, to tia zolo wapi, tozoyeba te. Eloko nini ezoyela biso tozoyeba te bandeko. O eza nini? Siko eza ekomi siko deuxième virus. Na ebite soki bolandi na ba info. Deuxième virus ezo attaqué siko bana. Ezo attaqué bana partir ya 3 ans ti na ba 15 ans kuna ezo attaqué. Toko sala ndenge nini? Bana bazonga classe, to bana bavanda kana bandako, tozoyeba te. Ba mama bazonga misala ou ba mama bazonga misala te, tozoyeba te. Bao bazo sala, eske baza contaminé, tozoyeba te. Bao bavani na ndako, eske baza sauvé, tozoyeba te. En tout cas, tokomi na qu'est-ce que c'est? Tokomi na qu'est-ce que c'est? Tozaka na ba question, mais toza na ba réponse te. Siko tozoyeba te, protection na biso eza wapi? Est-ce que protection eza na hôpital? Est-ce que protection eza na ndako? Tozoyeba lisusu te. Tozoyeba te, tozoyeba te, tozoyeba te, tozoyeba te. Est-ce que soko oza maladi? Okende obika na hôpital? Ou soki okie na hôpital, oke okufa, okozonga lisusu te? Donc, tozoyeba te. Ça fait combien de temps awa tozomona bana lisusu te? Tozomona suba famille te. Kaka na telefone. Tozoyeba te so likambo eyeli mwana na yo okokende te, okosala ndenge nini, okokende te. Soki likambo eyeli mama na yo okokende te. Ekweli papa na yo ou tante na yo, au fait ngai na ye tozoyeba te nini tosala. En tout cas nga na komi na qu'est-ce que c'est? Na lobi o eza pona ko eza pona ba maîtriser monde na bango sikoyo bien parce que ba mona siko Europe ezokende mal, bazoyeba ndenge nini te bako maîtriser Europe, siko bayokani ba maîtriser batu, bayeba ndenge nini ya ko maîtriser bana otoboti awa, bao bazaka na libanda, bao bateka biloka mabe, bao basala makamba mabe, bao babomaka bato, do ba moni baluki ba moyen ndenge nini bakoko salade, ba juif moyen te. Donc nga nazomona solution na bango yango yo. Batie biso o babenga prisonnier nature, hein? Prisonnier forcé. Tozoyeba te, toza ba prisonnier ou tozovanda kana bandako parce que bazolinga ko trouver nanu ba solution pour ndenge nini ya ko maîtriser monde na bango, tozoyeba te. O sala est-ce que so bao bazo sala basi ba attraper malade, toyebi te. Bao pe bavani na ndako, est-ce que baza protéger, toyebi te. Donc awa vraiment ba question esili, tozaka na ba question
toza na ba réponse te tozoyeba nini tosala te. La Chine bana membre ba mama autorité mayele silinga yawa mayele silinga ta on ayoki ka virus muso ebimi pona bana siko ezani koboma mokili mobimba tozoyeba te ka bango bato bazobota ou bazotie eloko moko bazopompe bakisi bapompaki d'abord ya mikolo siko bapompe ya bana tozoyeba te tozoyeba te tozoyeba te tozoyeba te tokomi na suka vraiment. En tout cas nasalika vidéo vraiment esalinga pasi ta on a landi information yango nasali moi vidéo la Chine bana mamba mama autorité nazo sala live tout à l'heure bokota mutuna mutapesa point de vue na ye na titre wana na tie point de vue wana mama bo pesa ba balingi ko lobate ko intervenir te botindela ngai ba audio sikoyo na rotia ba audio na bino na émission bato bayoka ba point de vue na bino s'il vous plaît la Chine. À tout à l'heure, c'est Mère Fashion de Nantes officielle. Bye.